Une fille étudiante na âge de 19 ans, famille pauvre, bien éduquée. Baboti na ye batangisaka ye po lobi nango yende asunga famille. Donc yende espoir ya famille. Landa lisolo. Ndeko mwasi akendaka classe. Alors quand ninga akendaka classe bongo, y a un jour abimi classe. Azonga ndako na nzela akutanaki na papa moko boya mukolo. Ba papa obazaka na mbongo. Mutuke telemisi ndeko mwasi atelemaki. Babandi lisolo na père. Lisolo na suka ya lisolo ndeko ya mwasi atalaki âge na ye, atalaki éducation na ye, atali âge ya père. Quel que soit nini ngana koki jamais kolinga yo. Âge oyo za nango okoki pe kozala papa o aboti ngai. En tout cas ngai na we ko simba te. Père a continué ki na banzela na ye, ndeko ya mwasi pe a continué ki toujours kozonga ndako. Alors mukolo ki kolanda quand ndenge ndeko mwasi abimaka classe azozonga ndako akutani lisusu na papa ngo. Papa na bandi ko draguer lisusu ndeko mwasi aboyi. Alors troisième fois nango quand ndenge ndeko mwasi abimaka classe bongo na libanda ya école amoni mutuka etelemi libanda bazobenga ye. Ndeko mwasi akeli lisusu babandi suko solo na père ayebisi atokolinga nga te ndimata numéro na nga ya téléphone. Quel que soit un problème, en tout cas, benganga na ta prière au sungayo. Papa na longola ki carte na apesi ndeko mwasi. Père akena ba vie na ye, ndeko mwasi va continuer ba vie na ye. Alors il y a un jour quand ndenge ndeko mwasi zonga kandako na bango bongo, mvule betaki makasi. Mvula ya makasi. Ndeko mwasi koma na parage boy, transport ezalaki te. Atali distance ya ndako na bango, na place ezalaki, moyen ki ne makolo, ezalaki te. De commencer à montrer que les seules solutions qui sont dans le moment wana abengi père akomaki wana azui abandi ko accompagner tina ndako na bango amema etili bosa porte ndako na bango père amoni ndako place ndeko mwasi avandaka esuki bongo te tellement que père amonaki place ndeko mwasi avandaka ekomaki momesano ya trop de koyaka. Père azui courage ya kokutana na baboti ya ndeko mwasi asengi loboko ndeko mwasi et papa boti na ye. Alobi nga moko na ozo mwana bino en charge kobana na mutu tina songi alinzaka popesa nga mona boko la ye o classe o kolia nyonso maladi na ye botika charge nyonso na boko na ngai nga moko na zo charge na ye tellement que famille ezalaki nango pauvre batali position ya père mama ningisi mutu papa ningisi mutu oyo vraiment yende bokilo to bande kozela mwana mobali na yo yeyo oyo ba parents bandimi yo mwana moyo boya ezate famille pe pauvre ndeko mwasi aki kopesa papa chance ndeko nanga nzimelanga nyonso o ndeko mwasi bande kosenga papa wana kokiseki baposa motema na ye o kabelo o telefone na cher o elamba moda o nini boy o na classe basengi boy azana posa bimana ba camarade na ye zwa mama zobela zwa papa sengi boy zwa nyonso papa wana bane kokokisela ndeko mwasi. Alors la famille de sorte que banda balingana na papa wana tikala jamais kosimba ndeko mwasi ata na libundi ata na bolimbisanga vraiment ndenge to brasaka mwasi to tambola na nzela na simba na megata papa tikala jamais kosala ngo pa ndeko mwasi. Mais ndeko mwasi nyonso asenga la père apesaka ye. Alors il y a un jour père ayebisi ndeko mwasi âge opposant nango 19 ans aux nango okoki jamais continuer à vendre papa boti. Il faut longwa pa na bino ngamo na ozulu appartement, il faut banda vendre yo moko. Bon ndeko mwasi pa mona ki pas de problème andimi père alouaki ki appartement atindi ndeko mwasi abane ko vendre na leki na ya mobali abandi ko vendre ensemble. Mais père aya ko rolala kaka père ki na ba vie na ye. Et un jour père ayebisi ndeko mwasi en tout cas dans la poste salo surprise il faut to bima wapi na hotel amemi ndeko mwasi na hotel bilo moko boyebi surprise kuna bakomaki na hotel nzoka ndeko ya mwasi azalaki vierge. Alors père asengaki ndeko mwasi nzoto ndeko mwasi patalaki papa ya bata kokiselaka nga nyonso nzaka nango posa
pourquoi penga na kokisa ba posa motema na ye choix a quitté de quoi moi si a cédé après ko cédé bino moko boyebi obligatoire ce que zamba liboso il faut bima makila de quoi moi si a perdra ki bo moi si na jour wana après ko sala nyonso singile pona ko sala de quoi moi sala lipongi papa wana azui mouchoir apangosi makila nyonso etangaki na nzoto ndeko ya mwasi abimi akei ndeko ya mwasi azalaki ya kolala lamuka boye akuti na mutu ya kusin bakomeli ye bebe je t'aime na liboke ya mbongo ndeko ya mwasi alandela papa na telefoni boye mbwengwe telefoni ya kokanga aluka boye okolukele wapi place abimaka te après 2 jours ndeko ya mwasi abandi kopola na se ya nzoto kibo mwasi na ye ebandi kobimisa bankusu famille na ye eyaki kozwa kawana babandi kokende kotalisa makambo kuna bakende kotalisa moko ya bandako baexplike bango ke bino po bandi kodefa moto moko boye aza ya monde oyo te moto wana apesaki deja nyonso esengeli mpona kopesa bino po bandi kodefa ye alors ya memi oyo ezalaki ya ye po bandi kodefa ye ye amemi oyo ezalaki ya ye na moma oyo ndeko ya mwasi kopola bankusu nakoki bachar de poule ntango namoni histoire oyo ndeko nanga mwasi nabondeli yo sala keba merci na yo like video partagez republier s'abonner au pénal nos abonnés te babon entendez sali